Mais quand il va combattre tout cash, il va quitter. Bazawa, bandoki bazé belé. Lelo ba groupe belé na ngola lelo ezokoma lelo ko panzana po kolinga bana groupe toki kaka mwasi moko aye na groupe ya kitoko. Donc il faut alinga bazana besoin mitakala ya bana basi. Voilà, bazana besoin mitakala basi. Oui, bazana besoin mitakala basi. Donc soit disant mutu moko boye ayaki na cameraman caméra na ye moko boye utaki na ona Congo na koloba comment on a été. Ce type on a mauvais. Ala pena mauvais type wana. Donc ayaki na tout cash ngana lokota ya to dike batu ba groupe belé na ngola bo faites attention na mutu wana parce que type wana aya na tout cash ngana mimaye ngaki mbiolongo personnellement mama wana prudence ke boye groupe wana bebe abimisa ye lokola fondatrice na groupe moko boye umoni maye la joie donc abimisa fondatrice mama azali boye siko donc ayaki pena kuna ye loko ayaki ma boskizenga ba spectateur fona loba ngala loba peut-être vous montrez discuter il y a ayaki masoko ya basi. Dans un mauvais souvenir dans petit pot. On a eu soit disant sur le moto, oh ami mon papa changer comportement là. Bagi ni ami c'était. Ngana na ba vidéo ami c'est parti à TikTok ba ni ba. Voilà ko tu cop na biso te ba chef. Cop na biso te ba chef. Bino mamola la bana ba tout le monde envoie na ba groupe mususu. Biso tout le monde envoie. Pas na bino ezate. T'es biso exact. Bon tout le monde na groupe na biso ko sakati. Peut-être exact plus tard. Angola théâtre écoute ça l'on monte mais pour toi je pense il y a pas mis Boubi de Jésus Angola va ma casse ne va poste. Bonjour, bonne tarde, bonne note, ça dépend de Boza Rolanda biso na émission oyo tokundo la bosolo émission oyo tokundo la bosolo toponi yango pona bino na kati ya Jemido bolanda kabota la kaba vérité nini oyo ekoloba mana émission oyo na yebi ke no batebe balinga vérité te kasi na genre émission oyo topona ke ngo bato bazwa vérité ata oboya yango biso tokoloba kaka bosolo ato lingi bato baloba vérité te tokoloba kaka bosolo na grâce à émission tokundo la bosolo na pesi bambote na ngai na mobo c'est papa de Onzinga na pesi bambote belé parce que grâce à yende boza kozwa émission oyo tokundo la bosolo bambote na ngai na mama Bitanzinga bambote na ngai na notre secrétaire Caroline Isabelle bambote na ngai na papa Guilhem Makambu vraiment na sima caméra tozali na Don Bernardo yem tazala sima caméra aza ko mané na régie tozali na ingénieur Egene Penge ye aza na kati ya régie aza ko contrôler wala bi Jemidor nde Makambu soki olingi ozwa Makambu zala na Jemidor soki ozala na Jemidor te wana a point d'interrogation naza ngai moko te leo na linga na partager Makambu belé théâtre en Angola, nous balobi que non théâtre en Angola est sauté, mais souvent théâtre en Angola c'est koufa, mais souvent pourquoi batu basala ka théâtre en Angola, mais souvent pourquoi batu babimi na bango na Congo te parce que na Congo nezo pesa makambo, pourquoi batu babimi na bango na Congo te ba que ne kosala art. Yango na linga que non nazwa moko ya mokonzi ya groupe théâtral et to me kasola na ye est-ce que vie ya théâtre en Angola ezopesa bezopesa te ba réseaux anini o ezopesa mbulu yeke o ezopesa bulu yeke to kosolola yango nazanga imoko te mbote papa mbote papa na ngai boni te nangola nzambe papa mulungu caméra yango ne donc eza première émission première émission na yo na plateau na biso ya na Jemido TV na tokundo la bosolo on va se présenter merci. Merci les téléspectateurs. Comme on a Coco Kimyolongo de tout cash, groupe tout cash. On travaille dans tout cash. Tant que discipliné, il y a groupe tout cash. Référence à M. Zali, ex Mathieu 666, c'est comme les lots. Donc, chaque lundi, beaucoup de biso tout ça, tout cash, groupe tout cash. Nous avons un artiste, il y a groupe tout cash. Nous avons discipliné à tout cash. Nous avons représenté tout cash dans l'émission. Voilà. Vous avez discipliné dans le groupe tout cash. Discipliné, mais vous avez discipliné, mais ceux qui ont discipliné, ils ont discipliné. Mais ceux qui ont fait un exemple, ceux qui ont indiscipliné, ceux qui ont fait un salon. Moi, je groupe moi Congo discipliné, je suis artère. Yo, ya maman na yo a fait une bêtise, mais je suis artère. Na ebisi papa. Yo, vous avez discipliné, je suis une bêtise. Bon, ndenge ka baloba que éducation utara et base na famille no uti ndeti biso tous éduqué à part ça ndenge lelo ya binga na émission oyo nazano artiste complet ça côté mama théâtre nazano éduqué makasi naza artiste plastique na saka peinture ba oba yebi
na mona théâtre na ça indiqué na makambo ça la peinture après oui mais na yebi na kolobela mingi makambo ya cinéma na yebi ke prochaine émission ko ya mbanga na makambo peinture prochaine émission na ya mona makambo peinture parce que on a peut-être fait art oui yango ka tout ça ba rebelle. En tout cas vraiment merci beaucoup moni Moussa na biso o to salaka sengaka nazo na plateau boye mais ezor ko empêcher te que non na sala pe cop mo beto na ko ke lufu c'est ça ko empêcher te rosa artiste mbolobi que non à part art na sala boye parce que même basa na nzambe baloba que non sala sambila oui sala sambila sala sambila sur rosa sala au sambila faut sala oui voilà c'est ça au to fond ne so voilà on lisa bo bamba mati donc sala sambila donc tant au sambila au sala et le quoi les autres monde va passer belé va sala raté au moins va pékisio au sala raté donc il va na comment ozina moi mabonza on les a mapé obeta mabako bandi mbe mikolo pe mbonga ko mwa pasi ba otsambe mabonza ngoka ya bakiyento c'est ça wa yo yebi makambo ndi monde ngo tambola donc c'est ça pesa biso non basango ya tout cash évolution to kelende ni ya tout cash évolution tout cash ils ont marché bien tout cash les groupe yo lelo na palaka lelo tout bino tabete bolobaka bien wala politique na bino ba artiste bon biso chaque lundi so ko na tout cash beaucoup te répéter mais tout ça premier biso mo tout ça chaque lundi donc tout ça biso mo na tout cash lelo ba groupe belé ko ta mama yebo bon vu que na habité ba makamna bango mais biso tout cash to répéter ba groupe belé ko ta mayebo oui ko ta mayebo ko ta banda ko quoi so na bi mayebo ko ta banda donc baza souté sur le terrain donc j'espérais tout cash tout ça voilà donc tout ça on a toujours na théâtre oyo ba balobaka théâtre na ngola ici makate mais biso tout ça pena ba projet na biso ya bien marqué ba bitumeze belé donc yango pena ngana ye pena na solo na émission bato bazo ba combattre tout cash ou ba mekai ba combattre tout cash ba kokite bazawa bandoki baze belé on est ouais tout ça on a côté wana le ba groupe belé et kota mayebo pourquoi bino boza na système na Luanda boza ko accuser baninga mona bino bozomona kaka bino nde boza danser baninga si bakufa baninga si balala style wana na Luanda za mingi bon problème na ozonga na base au tolo ba problème na ba groupe et c'est na premièrement discipline nde muteta musa groupe na biato boza wana lelo ba groupe belé na ngola lelo ezokoma lelo ko panzana po kolinga bana groupe omoni lelo balingi vérité te aza kolinga bana ba groupe donc moi ça ko donc tout président moko boye tout chef moi li ko mona moi ça qui to côté na groupe donc so na do bandike bandoye donc c'est ça ngana ina vérité papa ngimbelo na linga na beta bandika yo ka bimisi ko linga bana groupe donc président belé lelo na groupe bali ko mona basa kitoko donc soki kaka moi si moko aye na groupe ya kitoko donc il faut alinga bazana besoin mitakala ya bana basi bazana besoin mitakala basi to bongisango voilà oui bazana besoin mitakala basi donc bali nzoto na bango ni komona moi cité donc faut abima na et loko wana yango mingi ezoboma théâtre nangola premièrement panza to le ka to kundola bosolo ezoboma théâtre yangola mais na été awa na mission na biso pona cité ba komba bato ezana l'autre là moko boye soit disant mutu moko boye ayaki na caméra na ye moko boye utaki na ona Congo na koloba kombo na été ce type wana da mauvais ala pena mauvais type wana donc ayaki na tout cash ngana lokota ya na matanga ya vena biso Janifa tanga kufina France to sala matanga to zaki chez quoi na bar na biso ya oza na palaka wa ya stadium na kobo sana makana so te makana ba ayaki na caméra na ye auta na ayaka na caméra azala na caméra na so na biko ya azala na caméra ne mo ko ye caméra ne auta na Congo auta na to abetela mo pona ye caméra ni wana eza mabete so mutauti ko na caméra na eza mabete merci pour olobi na loko wana mais zilanga na sisa na koma likambo ko mo na côté makambo ezati ngana matanga ya lefe na biso ya ve na biso Janifa tanga kufi to sangana ki ba artiste na matanga wana to lila jani na kutana na ye na ba gentil na ye ko mona parents na yezo mo loko mutu malamu na collaborer na ye ndi na memaka ye na groupe ya tout cash mais no loba kombo na été monsieur na loba no yo ba bilizaleli wana oza na mona via ko legala ba groupe ba tu esprit wana oza na ngota na mo tambola soit disant ba braza ba ye ba neni moto yo te to ye ba te tango ba monsieur oza ko s'adresser na nani
bondé na lo bakina et a te pona lo bakombo. J'espère que muto na lo bela miyebi yemoko. Même bateau ba comprendre que aza engambe mula iboye abimona akata ba favori. C'est que boye bali marana na bino ça adresse. Les randoté mais nazo dike ba groupe belé na ngola bo faites attention na muto wana parce que type wana aya na tout cash ngana mimaye ngaki mbiolongo personnellement. Na ngana zo problème na ba konti ba petit lelo ba kizake yo to mema muto wana aya na groupe to PC chance à filmer. Asali musala o akoko sala ya monaki. Mais l'autre là comment il peut comme mécanique makambo to lobila ya ko meka ko bimana ba moi keke basé to yoka ba rimé wana donc ayaki ay millier tout cash mais gloire à Dieu tout cash toujours fort aya sala ko sala azwa mema ndeko moko na koloba ko mopoto sport so to na biso na groupe ndeko prudence artiste na biso mo prudence oza formé na to cash prudence auto le kalemission ouais auto le kalemission na yeba ki po benga ngapa bisanga le kalemission amema biso diaboliza mama wana prudence ke boye coupe wana abimisa ye lola fondatrice na groupe moko boye umoni mayela zwa donc abimisa fondatrice mama azali boye siko donc ayeki pena kuna ye le kwa ile ki boski zengo ba spectateur fona loba ngala loba peut-être vous montrez des vidéos il y a ile ki masoko ya basi donc akoma ki lumbe soit disant ale nenge simba ina prudence ako kipe na minute au tout cas prudence azonga tout cash toi la tout cash ya ona ngina lo bana ba coupe belé boke bana monsieur wana aza mauvais type donc aza mutu moko lo lendo orgueil na ipte tala gemidor na muni ba matosi yo ebi matosi yo tala gemidor ba matosi o mona nenge na nenge ne abo to filmer émission to filmer na 3 caméras donc tala mais c'est respecté donc omega ko sala groupe té papa omega sala groupe to groupe za pema yo yebi o monde na fa no yo za artiste o ya minga na émission no makambo lekena ko sala groupe na ngola eza black té donc eza black té ameki to suki na ye o lobelo te mena o dresser yo comportement oza na ngo wana tika ba comportement na sala musala o yo yebi yeke ya ko sala babilo mo pasa nga ba vérité ebimisa nga bandika na ba te bio tola makila mwana te mais je ne donne beta ga bandika o bendeni ouais donc yango na ye chance kaka tout cash tout ça fort donc le roi président na Jackson tout ça directeur l'homme et l'apostrophe ye wana simbi makambo ya nini donc ya technique ya groupe donc soko ye na tout cash yo panza et si manote parce que tout ça fort yango to lobby donc tout cash eza biso mo ba chef sans côté bana na biso tout ça ngo wana baza wana tout cas chez un groupe de discipline ngapeta ko distake discipline na fani na plateau na awa biso soye na groupe na tout cash na ba vanti netika kao ba jemo boye porte za ouvert to pesa yo même prudence za wana to pesa ka suspension et déterminé ndo mona ka messi wana on lobela kombo wana ndia diaboliza prudence abisi prudence ke yo nenga ko bana ko peso imutu imagine ke mutonga na lokoti fona loba na lokoti yo ye ko imposer na groupe ya batu a imposer te pia longola ya actrice wana ya biso ya tout cash ngamna mina mema donc na yo kana soni ti lelo na zanga ba loba mais soki na yo loba boy parce que ezala ba prudence balika na mission ba lobela na yo ka pomique mais take ngamo ko base prudence oyo ya ka bazwa kayi ngamo ko lo makambo yona na tel sabatiri spectateur na yete ke pona mina na degede mais na yeka kana kebisa ye na babiloko ya sala na bakopo so totally bien yo oza ko regretter par rapport ningo zwaka yo be oza ko regretter ningo yo yaka na ye abani ko zwa basi na tout cash na regretter c'est le comportement ya moto o mutakoza no ki mutema mabe o mutakoza no pe tournage moto salaka ya film moto salaka na yé to collaborer atango na chaîne na biso tala mutema mabelo ko ngana travailler na Gemidor a kenda biloko na longoli yango na YouTube ti le film to salaka na e mona na beti donc na za mauvais souvenir na tipo o na yeli o soit disant so moto yo o ya mi mona papa changer comportement na yo a rekenda boete mais moto yo e biozo benga soit disant ko na hebite zogoli ngana lo ba kombo na so na vi kombo ni yelo kana pese guys ngaki mbiolo na pese guys parce que tout aux ana ba show moko boye o to zaki da show moko to zaki j'espère que yo pe o zaki wana o lobi be ma show mo na mona ki wana j'espère que ya DJ Konde ya nekola nga DJ Konde je salue DJ Konde artiste mola kisi donc to zaki na show na wana donc il kaki bien o mona ki mbiolo na prestaki na sele musala ndenge sengeli mais na mona ki tena bakitise ya komisa kaza na groupe na mona ki artiste ni moko ti après c'est wana tala mambo za kapasi papa
Papa Kimbiolongo, façon Zokendele, on dirait, moi, Binopé na ba groupe, moi, bah, un mot bimarata, on se va toucher, ma fille, mais tant on se va toucher les places, il y a un thème. Tant on se zapon à pourquoi il y a un thème. Bon, moni, so talib, na ba groupe belé, j'espère que Baptiste n'a pas tout caché, voilà, n'a pas artiste, on a l'ingénieur, bah, ça compétit. Mais pas si bateau n'a pas belé, n'a pas venu, bah, alors, belé, groupe, n'a moins single, on a gagné, il kitoko, oh, n'a pas un groupe, n'a donc, on a fait un natif, n'a pas si basé belé. Moi, si on a gagné, on a compétit. Mais tu vois le bas, on va président, comment ça va groupe pour la Hollande, basi, banin tout ça. C'est que ça a émonté, ça pestine, Angola, va président, mais prépare la style. Oui, va président, nous dit comment me douter parce que oh bah il va ça la rendre moi na exact que tout monde à Angola. C'est ça qu'on accusé Karaye pourquoi tu as ba monsieur va ça la. Bon ngai o ngana mona o ngai on lobela. O ngana mona on lobela. Oyo basique yo ezaki de bazo lobela ke groupe Angola ezo fonctionner te poser marché te. Là ça va bloquer on ngana moni base. En plus to lingani noti. Premièrement to lingani te na goloba moi ke ba ko mona on peut ça exemple. Na ngai po to kini poza kununa bo solo ti ngona to lobela bo solo. Le long de quoi Miss. Leader Amici même dans la personne na yebagi leader Amici te. Ngana na leader Amici à partir de TikTok bani mais to moni le leader Amici aina ngola aka organiser le logo moko boye na junior papa na ngai et kangi mais tout ça ba vina biso ba icône na ba kombote mais so le lo ba te loko wana so bolimweza ta mususu mona ta moko ya te tout le ba tout ça ba icône ba bela o to yebi ba utaba kongoneti ya ba makasi wana na koloba la kombote ba momo ba vina biso ba yebi mais respect na bino na la respect tout mais so ki le lo metala mi ça ya salelo onenga et logo e boma biso boyo kanisati artiste akoza la ki apesi mukomuka ye mo ba dire ba no punzai boyo kanisati yango moni Angola na ara Congo eza no ba amoko mais eza ka organiser lo moko o to zanga mais bato mususu ba lobi que non kozala mieux boso ngabo que ça théâtre na Congo parce que Angola déjà bo ko kaosa lo ko moko te bo fonctionner te bozo répéter kaka mingi répéter belé donc ndeti biso to répéter mingi te biso to za to cache to za bato to leka to répéter mingi mais to vunaka apa ba feti mo ba feti ni leka ki ba kisa on a les kawapi tournage sur les carapets tous années dépend na awa dépend na ma petit frère de Londres dans ton salle émission le big non ba groupe on répéter les karawapi biso soki olingo landa biso na YouTube olanda ça côté ba difficulté so landi obeti tout cache TV au mona ba bilo bana bazana besoin de la télévision bana YouTube bon télévision tous mo ba koko to ndoli kana RTGA parce que mo ba koko zo ezanga raté pour biso to sala na Angola et yo mo buno mo webi rechita dollar na ba mambebele mais to ki na RTGA tout cache élection la liba ba bilo ke bilo mo ne kana RTGA tout cache ezate ke o boete tout cache ezaba parmi groupe oyo élection biloko na aki Angola pour to bomba ti photo lo ba président Chetem mais aki Angola ti siko azana RTGA oui aki Angola na RTGA mais faillite ezanga raté na minute o pe aki Angola ba faillite ezala kango ezanga raté biso to le kamé na minute bana faillite bon voilà ils ont encore ba faillite mais so na bi faillite wana ke polémique pour tous ala bina bina ngati j'étais candidat na ma polémique te za makamuna to lo ba na lo bi faillite pour na yebi ba le kana RTGA bon ba le kana RTGA ouais pour baza wana ba le kana RTGA biso to za faillite mais calamité président Chetem yango wana président Chetem kanina merci de offrir leader à Pembe Mondele avec mettre à scène nos sanité Beni Luketo Beni Luketo et maman on les gars pasteur Malan pasteur Malan Beni Luketo tu zaka na makam to la kini to le groupe moko ava zonga ki Angola kuma maîtriser zaki ngana zaki vice président na Sapo na ki vice président ya maman Maria avant na voyager to na utili bana ndio monique na yana tega tout cash Beni Luketo et maman loba donc nazaka na landila ba groupe beli na yebi makama groupe beli ni le kaka mais o to micha to linga biloko wana te papa Kimbiolongo tozonga siko vraiment na art to vanta siko makambo eza makama mikolo parce que émission ba te belé bazo komelanga na poto émission très bien et tout ça tozonga siko to longa na makambo ya likolo to vanda sa siko émission mutu po azala artiste po ba benga artiste ba valeur nini mutu ko dégager katina ye eta koza disciplinaire
Vous êtes chef na kati ya groupe. Moutoufa l'artiste. Ako ko dégager ba valeur nini artistique pour moi na que non vraiment az artiste. Moutoufa azala artiste ako ko dégager ba valeur nini artistique. Valeur ni artistique. Au az artiste. Bon premièrement na vie non premièrement la discipline yo moko na. Discipline na présence na yo na ba maeli na oza na yango et découvrir que mutaza artiste. Artiste ba weli sa moté ke rolo ba ona monoko ba œuvre na yo na makambo zo sala. Na personnellement yo mo ndenge ozali pour artiste misala okope ko misala mettons mususu makambo sur le terrain pe boye et mon était faut ba découvrir yo faut ba découvrir yo netinga na ko lobage na ko loba photo to émission no ba tebeli ba kalisa rebeli nga netinga kimbelo ba nsuba ko loba yebi ka ba tala wa to yebiete menga na ko beta histoire na nga lelo no yebisa ba téléspectateur nga na travailler na maswako fali maswako ba carrière ba tunet papa maswako carrière ba tebeli ta musu ya kamulai oyebite nga travailler na papa maswako na point noir j'ai pris ba ba papa maswako histoire ya boye ba mona répéter on supposé na salle émission na Istanbul na lobelango papa maswako to zale tu travailler na une école mon public na point noir to nous travailler na école tanga ya ko teke biso na coupe moto ya kinongo ya ki ya français aye to bano travailler na ngalo rola na makambo na to lobanga na artiste complet yebi ka mona sa théâtre mo boye OK olandi ko diwana mo peinture puis moi là moi boulot métier maboko le roi théâtre la bien non de foot alors ils ont un peu un bon exact et foot à temps te foot à temps kasi on a vu tant ya ngona monique non lelo ba misu ba monique no foot à ba bimi na bango bele ba bimi ba ke poto mais sigo ya ngona na obeta sikuma kama poinwa pour poinwa za lwanda te yo zo ngisingala lwanda pour sigo wana la beti na maswako ezaki mamalo ya poinwa ngai mailoke ni misa maswako ya kinde mwana maswako tango ba mama via bazoya ba pululu na paposia j'ai sali paposia dans ba bonne mais tango wantu kina bala côte sauvage na poinwa wana do tukito pasha bazaki wana complet ne maswako ataki mutunde la courage mo ba lever la rideau na mettre mix garnison na poinwa ndio monique maswako bimanga na ende mwana. Donc maman vie a joué maswako à partir ya point noir so na kosi ba tout pour vérifier kimbiolo bono ba eba ki ba point noir ba ngai to ko tsa kai aline na bemiso to tuna ma et ça bien tuna kimbiolo ya c'est on a joué pe game classique tu vois par exemple maswako na ko tsa aline na tuna o question to ba no répéter na école moko boye maswako pali maswako tanga yaka na okuta biso to yaka na banina tuzaki wana ba $10 ba $10 ba Jérémy je sais wa kombo ko tawo mo yoka ti na sepela ne mona mai na bima ne fali masoko lelo bima salibi batu bele ba iso ba to oyo yebanite exact mais lelo pe les choses nga kimilo so bomoni nga na artiste ona lo babuzo bate na dikamas ba ba kimilo na wana pona dikemas na dike parler de moto lo ba na za discipline singa ne na dikamas donc ezate ke o ndenge papa tozo na zongi na parole nokala na zonga na ni olobi artiste représenter ndenge babiloko wana ba valeur wana tant to mona personne ndinga kimbiro na fandi bo mto ko pone que c'est ça artiste a mona ba critère mo ko pone que wana artiste fandi wana à ça côté ko mona présence mais faut mona be musala o découvrir bo musala na nga tant mo mona ba ko ba yebi lo ba vena nga kundakite na ba yebi masoma mo ne tambola moi matolo pe ouais OK oui c'est faut beta pe moi matolo oui et ça lokola ba mère Bernadette nomeli bondi ma moi matolo wana te pourquoi veut le complexe artiste artiste faut vivre faut matolo te ngana za artiste oyo artiste comédie na beta litolo te bébé ba ebino te litolo ba ebino ba prêtre mingi so ba moninga bino avant na bar oyo kota boye te wala bango bato matolo yo wala bango banani bano ya ozo tozoka tokunda bosolo ozotanga bato te kala wala bango banani te mais sur temps no lo wana bango mais mutu wana yemo so sala blo ani ngono ko pode kengati o nene ba artiste bazebele ouais yemo ko o yebi ke ba lo bela ye akinda ka tonga koti na ba prêtre ba ko kima wana dégage artiste be ba la ça ba prêtre pongite so akuteka na ba ko donc on dit mateka le kala télévision on dit mateka bon na koki ko lo bateke litolo ezali litolo fo beta mona propre donc tango solo la yemo ko bosi tonga ko pone ke wala za artiste et solo likaka akotiki leloko ke koma ba dérangement ba no na prêtre ko la non tous un autre exemple boss na biso papa de Onzinga numéro de téléphone ezala wana mbe
tant que yo zongo mbala moko papa de odinga tant que zongo mbala moko obandi ko benga moto allo papa de yo ayebi azo reconnaître on a no kutu bien te allo papa de yo ngai ni naza boye naza artiste naza na Luanda naza na besoin boye mbala moko wana bezaka matolo te eza matolo mena ndika propre mbala moko zini numéro moto na ko senga mbala moko premier ko solo na moto mbala moko te wana ozwi mamo numéro bani mamo bango wana matolo wana ko mabe ya lo kwa Daxon ele azama salanga na États-Unis je sali Daxon ele ya yebi ngatu kama bano binga mama na bano ya tinela ka code ti wana ko mabe. En tout cas vraiment wana ko mabe yango tozoko lo bageno musala tango zoko sala yango sala musala na yo ezala bien. Salam Sano est très propre. Salam Sano n'a pas valeur. Au moins, yo ato lukite mongi roya. Yo ato lukite batu barunuka yo. C'est ça. Pour parce que ndeti ngai Patrick ngina mamulo mbaboye na ba kenaza na ba support. Papa de ondinga zawana. Yekuta linga to le la tena jemido. Pa muluma. Ça ba keti na ngola ta kenga artiste complet koko kimbelongo. Ça ba keti yo mo luka so ngana artiste na beta ba matolo. Ngana na beta pa matolo na biteke na beta litolo te. Mais c'est pas matolo ngo abino to mo na place ba beta. Tuna batu nyoso ba olanda nga ba yebi. Ngai na secondaire na Fox ngai so ina théâtre ni ko. Théâtre non faut convaincre mutu pour mutabisa mbongo bana. Areza bon. Faut convaincre mutu. Batu yo ba tu beta matolo. Yo faut ça les locaux convaincre mutu ye moko mo neto arabo. Ya loka mère na biso Bernadette Ndombele. Do ye moko ta lelo moi c'est bien na. Vous comprenez? Abigete, maître, avec Koko Kimbelo, on a tiré au code du Moroboé. Et ça, là, on a bien. Tout Fabrice Zola, en France, n'a pas. Cousin, on a oui, mais à soutenir la maman. Et c'est un c'est que de faux et l'eau est convaincu que monde. Pas à déranger bateau. Pas ça, c'est pas bien. Papa Kimbelo, caméra, là, il y a une question, on a besoin de retourner. Ce qui va lobby, au reprocher président Jackson. Il va reprocher président Johnson. Président Nayo, il y a tout cash. Moutazan a des photos, Moutazan a volé mon azabé dans ma bénaïe. Ce va tout reprocher président Johnson. On va reprocher une des Camerounais. Qu'on reprocher l'année ni na pour à mon niveau de télé. Oui. Vous êtes télé voilà. C'est une question dans l'aïe. Ce va bien reprocher président Johnson que non. Azam alam, mais on a la monnaie en panique au bon, c'est aboyé. Voilà mutu ndike mais question tu ninga ya kilo na télé batela président nga ya groupe ibuna ka projet mais mutaza bolam na eza pena mabena e ko lo so babi o lo bolam ni ko lo bolam na e boilo ngana reprocher ka po aliaka loso mingi na pondu do alinga loso la pondu mingi do fa dozer mo bupe ba wala reproche ndeti ngani na boye na muzobo de lix ngai pena nenga go ko boma nga pona fumo na madesu donc ça reproche te balia blo mo ko te pour charger il faut qu'on reprocher voilà OK wana okimi biso na question normalement mutazangi mabete mais bon ninga na sala na e pour téléspectateurs peut-être mon Kimbelo va recevoir comédie bon azakare bien au bateau tous a bien groupe ça marche bien peut-être des difficultés que vous apportez par moyen peut-être que tous a producteur toujours nous fort na biso yo yebika mais tout ça ça va ngana lobi en groupe te ngana lobi muntu yemoko personnel asa bien partir malam pena retourna ngana olo bageno ozoki manga mingi baba obeti bandika na makambo muto memaki awa on a memaki muto aye azolanda babasi na tout cache bani tout ça mais siko na ebite ke songa lo mabe nini ngala mona na bulamu na na lo mabe na etena bi mutazanga ape ba défaut pas na ye akota la keno te o Kimbelo ngalobi parfois ils appellent moi erreur moi ezala na ngai bon na ndenge mabete ngai pona nga na ebite selo kaliki nde tant on a vu na ye nataki tozalaka na ye mpo na moto aza na baaffaire na ye asalaka asa kote tozalaka na mamba sinema banini namonaki mpena na badefo te onga na koloba mpo na oloba likambo onga na omona pa motu papa Kimbelo nga babanga balongo le disciplinaire bakonzi afrique ezalaka mpasi mpona balobela bango bolamu na eza nini te bolamu na ye bolamu na aza gentil na motutu bolamu eleke ebele aza play na batutu asa befort oyo ekosala take président oyo akosala na groupe na ye malgré ba difficulté za mati ala bana wana kutu ya cop na biso te ba chef
scope na biso te ba chef bino mamola la bana ba tomona on va na ba groupe mususu biso tomona on pas na bino ezate te biso bon to lobite na groupe na biso ko zakati peut-être ezaki plus tard to ye to ti ba situation ça sika pour to moni que loko ekoki pe ko zala ezalaka so to lobite ezalaka te ke batu mususu ba loba te akosi ezalaka te ezalaka mais tellement batu ba ye to ti ba situation ya sika to lobike to kena makambo na bandenge po to moni loko wana na ba groupe beli yango zo boma. Imaginez que ce qui est chef moi to ngani na discipline boy to mona moi moni mutakala na ngabo skizenga pona wa terme na bimisi moteke so na pesa na tsaka na discipline or respecter ce discipline na ngate et koufi ce qu'on a mon fona invité pour passer batoni na bona ba balabala partout non partout. Mais si ko soki ezala ki plus tard ndelo lobi non plus tard ezala bote ba discipline parce que passe ni no bino boyoki tant bo memi muto ina groupe na bino ye pa banisko ko meka o bino mo banda ko sala va te ye tant ya ye ko meka wana ko tabiso mamwa to za moti kasi ya sali ka o bino ko sala ka vente ya sali o biso to sala ka vente parce que ya zaki na groupe na biso te ya ibaki mamna so ningi ndutambola te yende ayeta mo yo kuta ye ayila kinde mwana peut-être na yebite soka kindaka na ba groupe mususu oyo ba l'autre groupe mususu ya kindaki na kute biloko wana sala makandi mwana yeso mais qu'on a tout cache peut-être à kuti béton. Combien de personnes na tout cache, combien de filles obino ozi beko ke non na kata tout cache simba ponga na ebina ngato kotina nzela mo be mitu ke yate na okende ga sela ba question. Théorie tout na ba question mo kitoko très capital parce que les poto que nous la bosso. Avant yo regretter, ça veut dire que ça na ba fille déjà na tout cache simba. Et la fille o simba ka yé mo ka simba ka tu vas ko take directement take biso ba bibo. O take bebe o take fille. To take fille. Wana yé déjà asali ba biloko wana ki. Wana za déjà discipliné ka. Wana naza na comme discipliné wa ba to no menga à peine. Wana ya zana no wana. Ye sa lo mo itango ya kei akitango ba no tango to sala ba election na biso ba tango ya ye. To kanisa ke mutu malamu loko ya na ba idée o ko ba sa implice. Tango ba no me ba poste to lingaki pe to lukele mo poste mo go boy. Avant Angola na ba poste. Te na ne ba théâtre e futa la monte me ba poste kata donc Angola théâtre e kota la monte me tout ba poste na ye. Ya pa mi kubi de Jésus lo ka ba po. Angola ba za ma casse na ba poste. Te bon. Et là, on est sur Tambola, vous-même gouvernement, Tambola, président de la République, le ministre, pour moi, Tambola bien. Vous pouvez ça pour tout ça pour ça. Vous moi, on a ébi, Batunio sur la poste, acteur simple azate. Tout le monde a la poste, acteur simple azate. Bon, on a évité, vous prenez dit on a signé ça. Le acteur simple azate. Tu connais la hygiène. Mais bah gérer par terre. Tellement de chef on a ça maté. Non, neti biso ba poste ça dans belé mais to tiebo to gila na. To za kuna so na tie, to za président Yemogo, to za directeur, to za vice-président, le lieu de la tribu de Palaka. Livre d'or, pas pareil. Voilà vice-président. To za na ngamo discipliné ngana za. To za na metteur en scène, to na directeur artistique do Chadouama. Yowana. Metteur en scène Papa Linzaka, do ba komo na tanga wana. Maman la biso ezaki to mito na mito akendema kunda pama mama na ina papa na ko mama et là j'espère que tout le monde maman est là na sola na ya za mokonza mama ye pas chef na tout cash donc ça compte ko tout batika li wala bato na tangi bakombo wana bango ba simi tout cash o tout batika li baza bana jamais na groupe na zo botsa munyo ça chef sikoyo tangu yo ye etake disciplinaire to ke place wana tangu yo etake disciplinaire mibeko nini oyo ya sika oyo ya koya kino parce que si basimbaki bana wana ozaki décision fo balongwa ou bien ozaki décision ni ozaki po parce que mutu abisimba soki mutu musu abisimba ya simba isote soki kutu mibeko na ngande kutu discipline batu baolanda ya ngona kopo wana ya ko simba bana na bako yango le premier pena mibeko na yango peni buma o ngana salita ke discipline na yana infraction wana même chef na ngande ba wana sona mune ko simba bana na hotel milai discipline la te discipline a repesa ndem repesa ndem ba loi oyo zokena nini kasi na repesa ba loi wana pe ba loi wana ti. La loi c'est la loi est dire. La loi est dire. Parce que nous allons voir chef nanga ba ibi nga discipline ceux qui n'ont ça discipline malamu te. Ba on peut ba lo balanga ke discipline tambola te mais ba onyeti kama mwana donc ngapi discipline pour ça musana nga ndenge sengebeni. Donc yango na lobi ke eloko nga na telemela ka batu tu bolanda eloko na telemela tout cash soko yi basi eloko lo ba basi baze belé. Omoni basi bana na biso baza wana so to komika ko sala boye na lo bolo ba ko bebele to boma. To bo mabako na biso parce que imaginer na watu lo bana que imaginer que moi na moni mutaka basi bana na bomu awa bango te okoye ba 5 président oyo yebi ke non awa za biso be vérité ke nda oyo yebi ke non bon ba sara na raté
5 présidents. Sakanaté na propos quoi na ndenge. Na makamba basi ko ya yo aza président mais pas aniataka, pas aniataka. Moi 5 présidents. Mais le voilà le grave problème. C'est ça ma vérité. Vraiment ma vérité. T'es président oh na yebi bango maniataka mais nga ta na discipline biloko na bien tenir tout ça. Yo bon omoni normalement ngande tinga kimbiolongo. Nasala musala ndina tout cash mais nazaka ranga teke o na banoko landela selo damanatira na landela pena ba via batuté mais na yebi makamone yele kaka mais yo za ko accuser kaka yo yebi te yo comment za ko accuser parce que non basimba basi te no zo accuser pour parce que na yebi makamba ku ninga tambo ketanga bango kotanga na TVA mais on a le problème on la kutana ndela tambo nzela leo tamsuna na kama lekole nga catch bakanga catch banyemanga bayebi bango bayebi ne bango na loba bayebi ba groupe na bango pendenge panzana pona wakata mususu baseki wana da ba groupe be na Luanda e panzana pona mambo simba eza mingo simba basi eza yango penza base j'espère que bango na loba bazue coach o mona peta musu chef moko abeta la mona na babeta kuna mbolombolo wana donc kopo wana eza to donc na basi yango pe donc beta na chef kuna ta musu mbolombolo ok donc ye kuna kiparata pesa na chef ok soit mbolombolo pas mutu reza pe na tourne tout et ça m'a ko beleza wana bon yezo kipeni te eza ka selon moral ozo confirmer que non na Luanda c'est des années makasi oui makasi c'est des années makasi na Luanda ouais na monde de théâtre peut circuler oui voilà copie surtout ba artiste oui bon makamona lobi on attend on eboke beti tourner sur suka. Merci beaucoup en tout cas balobi tout la lokolo tala bande ko na biso to meka ko changer sur bande ko ozo sala a ozamona mwasi fierté ya mwana mwasi za kana nzoto mwasi eloka liboso ayeba ko banda ko bomba nzoto soki oyebi ko bomba nzoto ça veut dire ozala ba fierté ebele ezate que non lokola oyeko sala a nzoto no okoma kotambusa yango lokola ba mama ya nzunga Bondo tamusango kalemba doge golf doge sapo mabore petrole bongo nanga Barcelone moko bandi on so basi omoni tango ena groupe oyo sa musala ya théâtre o groupe ko zala na mbali na yo to chéri na yo tango oyo sala cinéma ulinga kango yaka o sala cinéma oza capable ya koboya to par exemple tout chef moko boy oui to boyité to mona pe batu bandi so komo babalana to lobite ke batu balingana te ke na ndenge mo boyité mais yako ma buzo bate ne ko na faut à proposer au te libala na ndenge ya ukoza na série oui ya série ke na sepe na bala o to za na moi sita confirmer yo wana ila ça va pour so pe to ke na mo mabe to ya ko ke to pexi ba bala te pour bandi na so ba Congo te nyo se singa fo za série voilà ne o lobi wana ne ko so ndaigatili o série bala yo voilà il a ça va tout fiancé malé mais pour vivre malé mais voilà ça va on va accepter mais bongo qui a ça mais ba série on peut to que ne to zonga ba série on peut et ana batumi pour battre ba série ça passe parce que ba ndeko la bina basi ba sala ba théâtre au moins que non mais ba ote que non pour na kaze moko ya eka papa ngana komba te ezemi bateke non pona papa nanga po parce nga la bête na banisu obeta bandika pona OK na chute de ingénieur donc te bakama olobelo mo bien bino moko ba chef mo zo bandeko wana basi boteka bango pona mutu moko ya kasomeka de kaza eka opesa ke na mwana parce que émission na biso eza j'aime eza émission mo ya bosolo nga mona za exemple nga mo sina botale mwana ngali boso na botele mta théâtre no bomba te pour ba téléspectateur ba comprendre lelo mutu apesa nga mwana na mukina ko ma papa boy nazoina théâtre oui nga nazoina théâtre nga mwana nga liboso abote na 2016 mwana nga magi na yo bote na ngola nazoina théâtre na ntango na lignée na satike te ala moi sina nga mo funa exemple nazoka na cinéma maintenant nga nazuye te ke o na sakana na te nazuye komi na sepeli na nazuye tout na kinape na pesi lebe masanga na sala ko sala po za ki dali ka yesemi ti tubandi na ye mwana boti na kumoko ngane na voyager na kende ndi libanda to na ki Istanbul nde moni ke atatika na biki na kina ngambo ka munele poto na zonga tini asala vina yo kosana tinde na zonga balwanda na vina ye basa lona ba ko ka patience te pour ni kasi yango na ndi kambo patience pe ya ko réalité yango ni bo ntili lunga ndi na zabo donc ezate ke na linga ko sakani na nga bote me bandi ba passer beli na premièrement na nga ko sakani na moi cité na esprit mo kina bana moi si moko ko neti na zape mutu na bege na nga menga solo no telemela e yani na ndo lo bangwa
bino ba chef de groupe ne ba président ba groupe eza que non soki kaka moto aye hôtel la répétition asomi de kaza eka ozimo no pesi ke na ye ce qu'on a évité bolinga pe ko yoka teke o ateka na kikolo o ateka na congolaise o asala raboye ni tout ça donc awa na ngola moto nyosa za la boss moto nyosa za prêtre moto so ateka na mesa mo na congolaise aza prêtre so kaza na mesa mo na kikolo aza prêtre après ozo mwana o pesi ke na ye sa o bata ba comportement ya moto wana o bate mwana na azo ke ne ko tsalo ko place nini yo isifika ke na masange so mama très bien omoni babilo mususu ngana olobana motake journaliste sala tout baketi oya pe ko visiter pe tout cash okuta mwa ba mambozana tout cash biso to respecta bato na ninga mabete okoya oye na yo teka kikolo babaka ka to respecter pe to peso pe kito vani mais niveau wana te na niveau wana te niveau wana oyo ya okoma ya kopesa mutu mwasi ko kaba mwana kopesa mwana boye onti to sala ngote tolinga biloko wana te parce que soku to l'autre là wana yana bato sinya bulaki loko akamenga yo kuta biso to pesa amnyo sur esprit nyo pas mutu wana to sala mote do ba biloko wana ono lo bane to cache na moment oyo ba jikuta ezate ke o sabo non to ko linga biloko wana te nde to lo biso ye na série ubike mwasi wana na sepela na ye bato bofungola moto boyo kana sepela na ye na bale na série aza libre eza na bazo na bazo ba vie na monde théâtre ba ye babali ni lo be fini za tabaye marché bien mais l'esprit wana oya biso monde ba chef ya on hôtel ya mabe wana voilà il y a vraiment basé à côté les mela ça juste émission et ça la rapina ndamba conseil soki au moins place yo moni conseil na yo okozwa okatinda mwana otina TikTok et ça pe mabete to qu'est-ce que to ke dans chité to qu'est-ce qu'on a TikTok papa kimbiolongo tozana kata tokage raison nini oyo tokage comme tina niveau ya koluka ti bato fo baza na kati toi ça c'est la moto poison raison nini oh tout cas chez un rapport on tire moto poison c'est la moto poison mwana beno moto akufa na ye poison ko bomana moto na wo bomagolo na moto souffle de vie na mokilo eza ba mabe parce que prudence alongwa pour na raison wana ayi c'est que non longwa pour passer ba hotelo poison na tout cas na gangi mutu babloko kasi yaona lobi ta mutu matako avane na kichoka yo vandi wana bon ye oyambaki eti bon ngana ko tuna su question likoya question tipo oyo balandaki ya ye biso na tout cash jamais to tiko tila mpozo jamais pe to tiko bokela mbaso maladi obono to abloko wana te ba enyo wana to la nango te so kuti na tout cash biso mo to za wana to sunga to idana alors ni ba yebisi ye longo na tout cash parce que ba kotela yo poison ye ywe bangisaki ya mo siko so moto yo o ba otile poison ba yebisi longo na tout cash zo na tout cash poil wa yebi ke côté danger zali azo ma sona danger parfois moto alinga tia poison si bolongo li atali ke non bon moto ana kwa sa longo moto otela na poison ya soutenir zo na tout cash moto ni o longo tout cash ezaka cité ndeza apa ka bano yangola ndi bazala bayaka mona ye ba to recruter bango ayebi lo ko sala ti aki ba vina ye tout mais tout cash le o ayebi valeur à tête to zala ba masiko moto ni eza chef to mwana to na éviter il mo na éviter so lengane mission cité na ngati le pour faire le tous à la vraiment la vérité tous à la télévision kolongo ya prudence na kolongo ya ndeko ya réalisateur oyo bio memaki avec na caméra na ye ni tout ça tant on va quitter ba longwe et loko nini yo regret nini bino bozalaki na ngona kati ya tout cash parce que wana bokoma suko bozu mutu moko avant filmer bino caméra ezali ni tout ça regret nini botika yo za na ngo to peneza bolo ba regret donc lo ba regret pour na tout cash tout mona ki pour loko to travailler ki na ba idée na biso ndi alongola ngo eza lo ba falta de respect le loko saboter biso lo ngono filmer ko eza na kati YouTube yango na regret to mona yango to mona ya mabe na caméra vidi pesa la qui passer tournage ça ma soute passer mundake akela mukolo mundake na mundana mais surtout lobiki ndi mona sike to za capable ya ni to za ba moyen bon tant dia longwe to sai ba film to sai ba gaga beleka na chaîne na tout cash TV beaucoup des ba gaga après ndi to surtout bi to prouver to la si capable na biso ke caméra na et angolo te to benga j'espère que na saluer JPK géné JPK ya sala boulot to mona vous comprenez basala boulot ba yaki équipe mo bima yaki wana donc basala boulot basala bagagi lelo ezali wana eza so bolandi bino mo beti tout cash bo mona après ye tango ya keyi nde to sai ba merambo wana misala wana
Voilà pour nous relaxer. Voilà, c'est pour nous relaxer que non. Yo ok, mais biso beto osala. Tout ça capable osala nyonso. On a tembe ba et après mi bali mi basala ngo aboyi mo sa bi que non na relaxation na organiser mo c'est bosala ngo na tembe. To sala ki ngo na tembe te mais to sala comme poto dike ayeba ke ye mo ka te mutazana eloko na ke ba cameraman pia makasi baza. Po ya kombane ko mitsa. Po koti ya zala milobaka. Ke ngala za ngala boy. Ya mo moni ke to lakisa ke na ngola pe na lona be ba cameraman na makasi baza ba tu ba bomba mi ba lekio baza ya lokwa ba jipika wana wana na jipika to no travail kala jipika to ngana okuta jipika la ngola c'est vous za wana ndinga osakana te c'est jipika na okuta ye na ngola wa Déjeuner Noël mbote place aux amis ya mo moni siko ke ngala la mosolo tala siko ke ngamo kimbelo ba chef ba yebita mo kaka na moni ke koti wana falia mutu na memaki a bêtiser ngapi na zoki na pesika kota ka jipika na tukashi donc na batu baola na nzembo pokuta na tukashi ngaki melongo na pesi donc tango yake na biso boye na longo na bité na baza ebele jipika mamo omoyo la sala. Merci beaucoup vraiment émission aussi vous c'est nango commenter pesa félicitations sokozana oyo ya koloba loba tokozanga tena kobengisa papa kimbiolongo parce que ya kosoleza mingi mais tango ngada ba sinali biso na sima caméra ngonga koki ya kosoleza mingi mbala sima tokobenga ipo na kosola pe makamu susu parce que via artistique ezana ba branche belé photo yeba ndenge ba cadre bana bano ba yebi musala te tant ba yaka po yeba musala ba sala ndenge nini parce que bango bazana ba domaine wana ya conformer pe bana tu vas peut-être resola makambo wana parce que moi la musala roza ndaka za passa théâtre na à travers émission à Rolanda ba ko wana déjà ba ya ko yeba que non na moi na ko kenele boya ko bandela boye o so kasali ko pesa do o expression faciale lo ko nyonso to défilé ba mettre scène émission pour nous sola ba makambo wana et ça la bien pourquoi pas ba merci beaucoup na Ricana la douce ba merci na yo ba bi soutien émission oyo ba conseil peso za mingi pa na yo na remercier yo vraiment papa Kimbiolongo dernier mot pour l'émission pour le nene dernier mot na remercier ka Dieu Nzambe pour la lelo ya minga émission na Gemidor et salinga bien na petit plateau kitoko tokundo la bosolo mali ya bien omote na wato kati na transférer bien donc il on a CP no pour moment ya l'autre luka siko na ngola yango otesa bato mungu ava batala émission ya po et l'autre luka na ngola yango bablo ka boyezala et salinga bien yango na remercier Nzambe de boso donc il a remixé pe sous Fox na nga ya joli diapason bango ba pesenga courage ya émission na mikili na poto na remercier sous Orlando Massa na Benezer vous comprenez donc bango tout ba pesa nga toujours courage na mambo donc abe yo follow be la ga mambo na ko mona e vérité wana na bomba yo na moye ki mission vérité ndeza ya ona yo ko pa na pandintek merci ya ona ngana loba o mande ni pona émission o tokundo la bosolo exemple pepe moi qui talk na osenga pena nzamba peso makasi ko donc faut continuer ke liboso merci ezelo mo ya bien ke liboso eza bablo to luka ka biso ba artiste eza visibilité de biso ba artiste parce que bino ba journaliste bino sala biso ba artiste j'espère que ba batalinga ba ko ba comprendre te ba comprendre nga mamono to lo ba malheureusement invité o ya lingaki akota en ligne parce que l'émission to za na rubrique moko faut muto akota en ligne asala pe intervention mais malheureusement dans la monia auto sala ngasine ingénieur donc sunga biso mo moke malheureusement akomelenga toujours rapidement oui bonjour président célèbre. Oui bonjour chef Boni. Malamu. Ouais, tozio zana na plateau ya Gemidor TV présentation nous présenter Patrick Nginama Mulumba. Donc toujours moi quelques minutes car il y a intervention il y a question par rapport à l'actualité ndenge les kana na kini. Voilà. Par mes athées biso le todo parquet to tika téléphone ya kufungwama voilà voilà papa Kimbiolongo yango na koloba émission oyo ne rubrique nango ezali toza koyamba awa na Angola pe toza kobenga ba artiste pe ya Congo ba meka ko partager na bango
ba makanisi idéal lobela bwezala yo moko moyo bamisuta ba Holanda yo ba komo kanisa komolo ba foto lo bango po eza bosolo mambo yo to banyo na ngolawa ba biloko yo to banyango ezalate sona kosi ezalate na ba kongo ni za me yo to bani mambo na ko féliciter makambo ke liboso merci beaucoup mais Holanda pesa eza mabete mais faut ba Holanda nini parce que mutu d'abord faut la mutu ya bato. Voilà. Mutu d'abord faut la mutu ya bato. Mutu faut d'abord tant on sala makambo yo ça veut dire na sali petro. Na sali biko? Oui. Sali trop. Na sali mingi donc tant on ya ba président boye, on ya ba chef boye donc bazo ça passe pour m'appelle 5 minutes na attends oui makambo sala te et ça facilité pour à côté en ligne boye. Donc c'est que alors président. Alors oui, allô. Ah oui, santé nini? Ça va, Dieu fait grâce. Ouais, tu as vraiment un plateau de Gemidor, émission Tokundo la Bosolo. Donengaki to meka moi kozwa moi ba explication da mes condoléances nanu na bino ba artiste bo tu ko bungisa mama bolu au autorité biso hein. Photo ba na wana. Président, nanga meka rotuna to meka pe ko partager moi moké. Lelo bato bazoro loba ke no théâtre eza suna ba valeur na yango te o ezala ke liboso par rapport na hote ko yamba dimanche mama ibanga ya azari na groupe salongo mais par rapport ba analyse ba pesa ki par rapport ya makambo ba groupe salongo ndenge ba ndeko kendela yango lelo ba valeur eza sute na théâtre pona nini sali ke ba valeur wana sila na domaine nyonso na so yozo musana next yozo zozwa de musana valeur eza pika na valeur kuna ba nyonso ko kuke musana valeur yo mono pesa yo ozo na valeur ngana eti na ba valeur no kita te ko ngana ebite abone za ha ndenge zala ta e mutu ya mutu so azo carrière na ndenge azo kibira na. Oui, alors président. Oui, allô. Ah ouais, toyo kana na mois passé. Na on ngana ça il faut ya yoka yo. Tellement na téléphone peine à micro pour yo kana bien. Allô bien. Na domaine nyonso ya misala nyonso ko sala ko tabosala. Ezaka yo moko pe ndenge ozo pesa la valeur ndenge pe yango ezula. Eza mutu mususu apona ya mona mutani za na valeur. Chacun de nous a construit carrière na ina ndenge azo kendela na mutu. Eza mutu amona pona azo bénéficier na ngo mutu so amona azo bénéficier de mazaka d'espoir. Donc c'est ça. Voilà, tozonga mwa muke na Luanda eza na bandeko bandeko mingi ba présidente mingi o bazalaki na Luanda awawa bayaki ko sala musala awawa mais eza na tamoko boye ne balobake non poto angolaise ya cimetière ba artiste bena bayaki ko jouer awawa basalaki pe ba groupe mais lelo ba destaki misu ba destaki no bazonga Congo ba ke continuer na Congo pona yo monaka anglais wana ndenge nini. Est-ce que Libanda pende bomaka valeur artistique ya moto? Bon. Bah, tu vois, là, on a poussé la photo. Je suis là, je vois la montre, on va tout ça, on a dit que les deux, on a fait un peu. Ok. Ils ont rendu à que, mais ça va être les derniers où ils sont. Nous ça là, c'est qu'on a la place pour la date. Mais ça va les meilleurs, on a eu, c'est les meilleurs, on a eu, il faut sonner, on a eu. Sur moi, on peut monter le TV logo. Au cas où on est pété, on est poussé. Donc, tout c'est limité à ce que nous avons en Angola, on travaille sur les choses en Angola, on travaille. Peut-être qu'on a fait en Angola, il faut qu'il y ait. Donc, on est pékin pour péter. Et Belé a battu ce qu'on appelle un kin awa. Amita Megabé, si on a dit dans cette big band d'Angola, il peut s'améliorer. Donc, on a un Angola. Pour bosser car dire que ça va les meilleurs et résultat bien les hommes d'abord à qui voilà moi conseil pour un artiste
na biso awawa na Luanda parce que bino boade na Congo bo travaillera déjà bango be ba travailler quand même na lingi wa conseil bandeko be dans la Luanda to ba Holanda ba bige non a chef apesa biso conseil boye vraiment to évoluer faut boye et ça la bien ouais conseil ça que battre na maboko te ko musana biso za voilà moi la classe azotanga et la première deuxième troisième et puis ça on se course quatre classes mais la troisième c'est que ici on faut doubler monter ko doubler et ça donner bazawana pour na comprendre ça ba bourser ka ba travailler kaka et travail wana chaque jour on va travailler des autres ça va avoir inspiration attention ba anakin aux alambarement ba joueur moko ba kitara déjà bien pour ba travailler déjà to bikete na zana ngola na boko pour awa ils ont fait ça na ngote donc ce qu'on y a qui c'est que c'est pour doubler pour libérer équipe et pas travailler quand et puis na pour libérer na talo wa skala pese lo yo kala valeur et ça président célèbre tisiko na groupe mama vie ou bien président célèbre azape na ba idée un jour que EP azala asala pe wenge na epo tout le monde ezala nango donc na éviter tisiko zaka pa mama queen ou bien comment bon éviter pas queen ba tout on va dire olobi oui éviter pas queen ba tout ça za ba leader et ça wenge on a wenge oui parce oui na bino kuna boza ba leader na ba leader ya on na question na masiko ezali que non président célèbre abula rapé un jour que non il passe à l'anzela na ye ou bien comment be siko azana pas mama vie et tout ça ba leader mais ce qu'on a groupe comme mon frère puis na nouvelle fan tout ça biso wana ya tout ça derrière autre ça ba groupe on se pas dernière question na ngezali bato bazomona yo bebloko no mingo zo sala na ya boyi mais pese bambote place azali mais bato balobaki no soko zili biso président célèbre tout na biso parce que hier a retourner na mingi ba santé ya boyi nene ouais santé boyi donc boyi azana bien boyi azana vraiment bien donc zamba zo batela ra yo mais pour la santé bien président célèbre moi tamingi na Angola banda otiki biso ko la bana ya Angola ndenge nini po parce que bazangi ope moi tamingi moi point noir ne mingi Angola joya donc ils ont prévu partir aux Arabes en décembre pas que la production que c'est vraiment bien mais ainsi les 2025 peut-être si ba chier to zala isa ke bato balinga biso le kuna soki baza pour te comprendre que ba commentaire bilo na biso ba komaka to comprendre to ana bato au moni pesa na mona ke ba commentaire ba commentaire moi na ndo ba commentaire ka procès ero wana kideka wana mona mingi ba ka ndo ba commentaire debe tu na tamini bisa patali arabu Angola pe to mona mabe mo ba ko commander to na ko etsinga déjà ils a seré fieraki na grâce à la page salariale oui TV Queen Cinéma et ça mais Angola zambola to ya tala to le rambo kana fo papa Kimbiolongo na oyo président célèbre a okumba a parquer ko to poto sola na ye na o président lobi ko loba nini na sepene makasi mama lobi apesi conseil mo lobi discipline ezaka musala na o ba o mona o donc na sepene maloba ni presque lobi za kitoko esali ngabie makasi apesi conseil a critiquer par rapport ya musala ndenge na lobe pe makambo mo apesi bino pe toli na ngona kasi makambo président célèbre to loba na pe na meko pe loba ngo
otuninga artiste senga fois za ndenge ni eza discipline na yo na misala na na loka wote wote voilà na do ikende moko les hommes on a artiste muto za discipline misala voilà président to tika kala minute okolo bani pour émission yo pour passer to sala yango tozo benga bino kuna pozo za pe information na bino na kine pe to ya mamutu musu na plateau à partir à Luanda awa to kunda la bosolo. En tout cas, quand on a des informations bien, et puis, à mon moment, on peut-être donc de Bagnon ou dans la Luanda. Merci. Et ça, il y a bien un téléphone pour ça l'émission. Merci. Et puis, l'émission peut s'il y a un téléphone, donc ça, il y a bien. Pour l'anga, tu peux avoir la chance. Et puis, quand il y a l'autre, on va la ramener passe, mais ce que si il est comme arrière, les sites, on doit pour les parler. Pour ce cas, il y a un exemple dans la radio. Amen. Ah, c'est pas non, ma casse rare à parquer, et puis la week-end, ça sur la plateau. Merci beaucoup. On a eu artiste à la plateau, et ça, il y a un parquet vraiment pour ça. Bah, dédicace, non? Bon courage, donc, ça m'a tapé le coup. Bah, dédicace, non, on peut s'appeler à Banani rapidement. Dédicace, nous sommes là, bon côté. Enfin, pas deux dans mon ami de l'homme MK. Na pesi mote na mère abi ba mama moi ça mon compte moi ça tire allemand akati ya Luanda wana pe yene wana si comme mabisho si good na ye wana bita ikambe maboko banki ya biso magem ko razo kana te mais ko tara tambonga kala sala DJ Kone mola kesi. Abatutu bazenga luke kuba merci beaucoup Nathan au PCBiso, président célèbre en tout cas. Merci beaucoup, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah, vraiment, tout comme est dans Souka, je pense que PC Bambote Nayo, Nanga quand nous invité pour passer le quoi ici à Komela Kingai. Il fallait tout côté ça pour passer son juillet et ça la bien pour passer à Zela qui appelle. Merci. Parce que nous avons déclaré déjà donc ça dit bien merci merci. Ngaminga le béate na sepelika ka l'émission ya Minga donc ça linga bien prochainement. Oyambanga lisu na yebiki na mkamosonga na ozonga na ngade oki courage beaucoup de courage donc mutu mo komba te ba biso ba kimbelo bo to soutenir à 100% donc eza mamu donc ngaka kimbelo bala kuma ngola bilo abona isa ngati ya obenga boye ko solo la mutu boye donc kitoko. Merci beaucoup vraiment to bandaki bien to c'est bien ce qui n'a pas ça merci na ngai na pas ça on a ingénieur Don Bernardo azana sima caméra pourquoi pas na ingénieur Rigen Penge ye azana régie azako simba ba machine kuna pourquoi pas na papa Guilhem Makambu pourquoi pas na notre secrétaire Isabelle Carolina pourquoi pas na notre boss papa de Ondinga ba chroniqueuse nyoso ba chroniqueur nyoso ya biso awa na jemdo na pesi bino mote ba travailler nyoso jemdo na pesi bino mote pourquoi pas MK Chimadoda na pesi bino mote lobi nazalaki na mabore to meka ko landa ndenge répétition show ezalaki entre groupe Acheteur d'Africa na groupe ya président Tsakala vraiment makambo kendaki bien je passe rapidement à pato chité na rosenga na ingénieur donc na ingénieur Regen Penge ba hôtel biso mo ba extrait wana bomona idée wana ya répétition show ndenge ezalaki et ça là que non bango kuna na maboro ba bengisaki les étoiles d'Afrique ba que nous répéter dans l'ensemble. Action! Action! Jouez! Jouez! Encore! 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 Ibale! Merci. Il y a peine à you. Si vous voulez ma solon seni. Je veux ma solon seni ni. Attitude. Affaire dans le bail.
shangai ni ndungule mai mbure suki beki kaba ngabu ndungule mai kaba ngabu ndungule mai yamte tika kana shola mona bai tika mo ndike buzo to mo leba shenga tinere mona imati yati na yo pena kondi mata ola me yote apana ngazo mera zaki chaque jour dans pétale bien joué bravo Tobimi chef Tobimi Lingo bénéficie dans mon joueur de moi. Action. Non, c'est pas moi. Comment la linga kayo? On a la linga kayo. Mais jusqu'au le connu qu'on a Vie. Merci. Vie. Tout à l'heure, on va jouer. Vie. Et les cas vraiment bien, na bisoto meka ko filmer poto meka ko relaxa bato ide wana ndenge za okende esuka kaka wana te bosala sala ngompe na baninga ba groupe muso alwa na botambola parce que bana bazwa na mayele en tout cas et ça bien pourquoi pas bamote na ngana ke rapidement na ma grande Nicolette Meta ya papa Bazel Ndula babi Ebenezer pharmacie ezawana ya kusakana te na kimbango wana soke yi kisi nyonso za nango besoin okozwa yango wana na pharmacie Ebenezer balobi rapidement soko za na besoin ya caméra minda perche micro yaka na Gemidor okuta biloko wana nyonso ezali to oteka ngo na kata ya Gemidor benga biso carte mémoire to oteka ngo oza na besoin to sala promotion publicité ya eloko na yo benga biso mamero ezawana to kosalela yo publicité to kosalela yo promotion. Trésor Nguinama, mon grand frère, na pese Bambote, Esther Ngabadi, na pese Bambote, Chéri Kassale Fotale, Mboka Mboka, na pese Bambote, JDK Mopao, Soda Poto, na pese Bambote, Gradingi na Mao, na pese Bambote na Gradingi na Mao, Petit Nanga Figa, Bambi Portugal et tout ça, na pese Yope Bambote. Pourquoi pas, nasi sa émission nanga, na ko remercier Rika la Douce. Rika la Douce. Pardon, vous savez, mon cas, on a beau qui était peut-être et puis ça avait été Floride Décor. Floride Décor en Hollande. Floride Décor, Bambote Yangwana. Merci. On appelle ça Bambote Nanga, papa Carlos Massamba. Voilà. Babi, Rika la Douce, maman mon konzi. Tout ce qu'il y a. Bye bye.